Oui, shalom, shalom, l'homme de Dieu, le pasteur Michel Chako. Je suis venu, moi, votre fils Aranyota, par cette vidéo, vous présenter avec toute l'équipe nos sincères condoléances. Vous avez perdu votre tante. Na bomoi na biso olobaki ete tokouta putulu tokozonga putulu liwa liwa ozalaka poye oyo bebisi motema Oyangai na papa oliwa Merci, mes condoléances papa, mes condoléances. Mama yangu tata yangu Shila hende akana mbele de mumbola mat ngandi be yatte di mona te wala yema ko te torambo chakolo shaka foto mangola ko te pakala mala kayema choke manisiki ya sukula église Shila pasato kana nini kombea nende tomba jaya bapu delana nanja mshira noti atachato samisha jova koto lengo anani ojashande wa sol na moto konjala pa kala bawelende bakoto soyokela okela ronya bela dase walokatera malolo bawenda travassion bajela tukandocha komala na kawashina wanotaka takokai basa mbesora de mama lo mambo come to come a conto quando sarà Zambia asale lo mambo come nyangwatu emokana uholdashis datera takome amanya takome usekina takome ukena veshela pana takome para yeko pakasat muna dembi ka kipika moya dare ka weda pinch na hewa to ya kalana besura na mama tatiendo ko programa to iteko ko programa na kadojera ko mata irsha sabal awe da sura anda sa program da ba ke tishwe hemena ko wa pare am ko to me okench irsha sa pa shakalo saka akati ko la kambwane kanga la kamera lo se ko de to ba filmer da nyumena dimena mama shela na wala shugo shela ya wala shugo mademo Kata mademo. Cela d'avoir joué c'est comme on a joué chez Mekelo c'est comme il y a Kabuto c'est comme mama no hanji na terengo kakuteyaya anjikeko kilakando lotema dashoshisha shakaloto ya ukengana ile l'amour l'affection la famille kotondo la tiaso mama eko kanji hakoke kula mele dikambuda katanga madaki liwa
Jehova alobi tokobutaki na mabele tokokani tokozonga na mabele mama yango topesika Jehova matondi alobi topesaka ye merci na ntango ya pasi na ntango ya bisengo eloko tokozala lisusu eza te mokolo bilanga na bilanga na ye nde asali mokano na ye atako tozolela tolela lokola bato basambelaka mama azalaki mama mosakoli ya butu moi asa bongami po akende koteya sango malamu ya Jehova asi lokola ekutani na mokolo nde ya liwa mokano ya Jehova ekokisami kasi na motema yaya eloko tokosala eza te tolela bisika nyonso matanga mamohanje lokola bakristo tolela lokola bapagano te topesi Jehova matondi mpe abatela biso baoyo totikali mpe bamosusu bayekola bolingo oyo mama azalaki nango na kati na biso na bino bato boza mosika yo olembaka biso baleki na yo te mamo ande alembaka baleki na ye te mama Elize atikali na biso aza lisu na makasi te azobela mama tokosala nini totiki nyonso na maboko ya Jehova merci merci eza mpasi na motema nde tozolela eloko tokosala eza te mpote na bato nyonso teketa okomisho te makangi fula ndo dimila woni ateketa Mungu mati ndi majo akiko amila mama lutanda kulumala kiso mutuka lena katoto komeka kango imachiche ma courage da e komboka ka kiso shaka muchi iba message imachiche tateda we bishali waneche watenda unoso tileka kiso saka ya madengo saka ya nangai mawatropo no chikali luboko moko ya nangai musapi bonga kami balende balokota kanjika suke ko musapi moko ezate ya nangai ndazalaki witi ya chikali setinde mawa makasi ya na bisa chikili soka boye ya miaze yo moko bandaki komande tozaki na ya tito zaki na matanga ya mama leki Charlotte tozaki na ye ngai ma bebe ma Clarisse nde tokendaki matanga ya mama leki Charlotte toketi epa noko Moïse Negini nde tokendaki na yaya tozela bato bakendaki na cimetière nde tozongaki lelo toza na yaya tozalaki na ye samedi nga na ma bebe na bapodango toli esika moko yaya abeli te akeika boye nde mawa makasi motema mpasi makasi yaya kotikala yo moko boye mameli zozala makasi te yaya bobomba mobulu na biso yaya nde mawa yango wana yaya tikala na kimia yaya na ngai motema mpasi yaya tozala makambo ya koloba lisusu te yaya la vambi tacho hata atachu programme kuutanda kangulia mili wadota wataira tena misha programme kuutanda wa mama de moto no so vola auto wanga tutumi manje wakiwo uhiwola la Canada ima message ateda embate hoyenyu lengo kanayo kukateketa kawolo saka awa tokoloba lisusu nini toyaki na mokili lokola bapaya Nzambe nde asali mokano na ye mwana abeli te toye kotala ata nzela ya hopitale te Nzambe azwi mosali aza mosali ya Nzambe Nzambe azwi kaka na kimia kwa mosali ya Nzambe akufaka na matata te azwi mosali na ye na kimia kwa akende kopema na kimia toza kobondela kaka Nzambe akende kopemisa ye na kimia esika azwi totikale awa na susi ya koloba te tokoloba nini bana nyonso baza kokende bamama baza kokende bana baza kokende soki toza bamama leki na ye totikali tozalaki ebele totikali ya kaka misato basi mibale na mobali moko toza kozela epai na bango nde basalisaka biso
bango nde basalisaka biso surtout ye azalaki lokola patron na biso ntongo etani ake atali biso akabeli biso bambongo akabeli biso babilamba atali biso ye nde azalaki mosungi kasi tokosala ndenge nini nzambe asali mokano na ye toza kozongisa kaka nkembo lokumu na mboka nde ya bule akende kobomba mosali na ye esika babombaka bana soko tokokende kokutana mokolo ya suka tokokutana na ye tozopesa bel merci pa ya yesu po tokosala autrement eza te Merci. Tambuka za Lusaka lo ishishiri lukaki mama muhanji ani ndamuka ndazamu takazi mukengo cheka mtukela lana lake tetundu uyadi banga uyadi tamba kama wakati kana tungi katina mtukela lake la mito sumbia katika kushira samusha ihanyoka toka wulu kalu famille la disparition mana muhanji amuhimu dara l'esprit l'unité l'unité nakati ensemble la Jésus c'était le kunja et réussite loko tulili muno la nanja loko kwa matériel lutaka kina nanyi timawana nanyi tranquillité kini tiwa amtumela wutu lutana ne tikulu nomba wulu wa cet esprit nandi jara la tiaso mala kitati kulu dula ma zukume ngadi huli ne kimi règlement de compte kana ta katikone tushijanya la kambwa kisu wakati mbakali yetimu tolombe ululi unyeshungu izambi nandi ta assiste ici pour ça c'est ka ulu kambutu kunja ke nombaka na mama demula bashakulana yabo jara kame na lombela o surtout li bashaku da tanda mama wayali ki nguzo Kristo kambushisho pour les drama tututika le père nous ancêtres titi mali la nomba na unyeshu ni shakatati ila mikanda tani yuko kinomba titi mali la nomba neda tutuko lihimba ni tunat wana ni biki biko ndala joka tunye ko ndala jochu anyenya tunye ko sukela luso baraka kanyindi kasatu kundaka akashiki bisho atano beneda nyaba bunda amukuka hara kombeli satana mutunde famille kene da munyu hanjilu mu da shushikana ngako nyo anelilengo tukimanyaka bakambala su lolo lupa na hala tukatonga na mfala tukaita la bulu kuwe yitana da ana kinane chemila suko mutino kasi la bonja kana ba kimanyalu kasa yawo da boshidi da bombo se releve la famille saka la uya tu pas que les gens sont sur la ponte pour les maman les ana de la catina chawati Lusaka motoka kumadonjo zamkakiso ndio krato tonge shama madembo ndaso kushinja ila na chuchedi kuni kula wala diteketa yo madembo la mukome paka naso kanji hako kibama kanji hako kalo teketa na akasamba dinga cheta mshile chema mukome paka naso kusha passer courage. Bonsoir, pasteur Michel, c'est votre oncle Antoine. Je vous informe avec expérience et enthousiasme que nous avions subi un cas historique. Mais je suis en train d'informer aussi Mme Ouahoga puisqu'elle m'avait dit qu'il faut surveiller les dés pour que les dés passent dans de bonnes conditions. Ici, il n'y a pas de problème. Nous attendons, tout le monde est là. Nous attendons que 3 enfants qui étaient restés, Dr Lombele, qui va venir de la frontière là où il travaille. Nous attendons aussi Maman Ouazamba qui vient du Canada, à provenance du Canada, et puis Maman Walo à provenance de Kidou. Toutes ces 3 personnes-là, s'ils arrivent demain, nous allons nous rencontrer familialement pour trouver un bon compromis. Qu'est-ce que nous allons faire? Je pense qu'aujourd'hui, on a commencé avec l'opération de savoir le prix de tombeau, le prix de corbillard, et puis le prix de cercueil. On a envoyé les maris du guette pour aller se renseigner. Nous avons tous des renseignements ici à Mai. Nous attendons les 3 enfants qui étaient restés. S'ils arrivent demain, on va clôturer. Nous vous demandons de pouvoir
surveiller les deuils là-bas chez vous pour que ça se passe dans de bonnes conditions. Ici, nous n'avons pas de problème, nous sommes toujours tranquilles, toute la famille, personne ne parle, nous attendons toujours. C'est les gens qui vont nous arriver demain. Je pense qu'on va continuer. Je n'ai pas beaucoup à vous dire des interlignes, mais je prierai que le bon Dieu soit avec nous et nous autres aussi pour nous orienter, pour que les deuils passent dans de bonnes conditions. Merci. Parce que là, on était Mama Orange, Rosaline, là, Sophie Tchétiko, famille Tchétiko, là, Union sur la Teketa, Noko Albert Lombadi, Tambo Ngani Fula, Tambo Romana, Chuchera, Nelutanda, Mamutolo Mamutuka, ou Saralisa Nifula. Dans les Tushaki, elle est au Tanda, oui, Nina. Ndo tambolombaki ke sokolondo le nyu la ngwase la putu le mama dembo la pasteur Chako kikayali la le nyu tuli lu twa tiko kilo tanda wiko tu évoluer toujours dans la miaka lu chega malangi shaima ko matere choke so moyo to le mama yangu Ah ouais, bonjour Papa Michel Chako. En tout cas, avec une grande douleur à mon thème, toujours que ça ouvre vraiment mes condoléances. La disparition à Maman Nangaï, j'espère bien que vous avez vu qu'il y a Maman Kouloutou Rosalie. Et un bon matin, vers 11h, elle nous a quittés au moins comme ça, sans pourtant nous signaler, nous dire même un mot. En tout cas, on vous présente vraiment nos condoléances les plus attristées. La distance qui nous sépare, mais en vrai dire, on est toujours de cœur soudés. Quand maman va être enterrée, nous sommes toujours soudés parce que c'est ça la force africaine en tout cas. Place aux alliés, Oyamba mes condoléances, nous sommes vraiment Nzambaye Bakoma pour consoler Mité Moser Rojoka. Merci beaucoup. Oui, shalom, shalom, l'homme de Dieu, le pasteur Michel Chako. Je suis venu, moi, votre fils Aranyota, par cette vidéo, vous présenter avec toute l'équipe nos sincères condoléances. Vous avez perdu votre tante. C'est vrai, ça fait mal, mais la Bible nous dit Dieu a donné, il a repris. En tout cas, toutes nos sincères condoléances à vous, papa, et à toute la famille éprouvée. Et nous prions à ce que le bon Dieu, lui seul qui console votre cœur et console toute la famille. Nous sommes de cœur avec vous, papa, malgré de loin, mais nous sommes de cœur avec vous. Et nous savons que le Seigneur va consoler encore la famille, va donner la paix, va restaurer la paix. Parce que perdre une si très chère âme, ce n'est pas facile. Hein, ce n'est pas facile. Perdre une tante, ce n'est pas facile. Mais c'est le Dieu qui est au contrôle de tout, c'est le Dieu qui console. J'espère qu'à travers cette vidéo, ça va encore vous réconforter. Je prie à ce que notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, puisse restaurer votre cœur, restaurer le cœur de toute la famille. Et que la paix, comme lui-même dit, je vous donne la paix, non pas comme le monde le donne, mais je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Et que la paix du Seigneur soit avec vous, soit dans votre cœur. En tout cas, on est là avec vous, papa. Nous croyons à ce Dieu-là, qu'il va encore vous consoler. Sinon, papa, portez-vous bien, soyez forts, restez forts. Ayez foi en Dieu. Bonjour, papa Michel. J'allais juste vous souhaiter mes condoléances. En tout cas, nous sommes tous de cœur avec vous. En tout cas, mes condoléances, papa. Même la Bible dit à toutes circonstances, il faut toujours glorifier son nom, glorifier le nom de l'Éternel. Nous tous, nous allons toujours glorifier le nom de l'Éternel parce que c'est lui le maître des temps et des circonstances. Je vais aussi mettre un extrait de ma chanson qui parle de la mort. Pona nini ozalaka boye oyo bebisi motema oya ngai na mama
Oh, liwa, 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 liwa pasi mingyo na motema nango. Merci papa nanga na mosolo baka ekokisa makae na bomoi na biso olobaki ete tokouta putulu tokozonga putulu liwa liwa ozalaka boye oyo bebisi motema oya ngai na papa oh, liwa Merci, mes condoléances papa, mes condoléances.